Allô, 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 bonjour. Ndeka na bakeba na bobenga ba mama bobenga ba papa. Mission na bino ouais bandi maman il est à Nitu na bino yo votre deuxième maman est là hein. Maman il est à Nitu yo. Merci merci beaucoup na bino surtout pour disposer temps pour na otala nga surtout pour pesa mama doi. Pour na oyo kanga ko maman il est à Nitu. Alobi nini yango na pesi bino merci beaucoup parce qu'ils a facilité au vendre disposer temps na yo bandi kota maman il est à Nitu maman il est à Nitu alobi nini alors alobi merci beaucoup na pesi mbote na mami beyuko na pesi mbote na mami beyuko 4 fois baron na mami beyuko 4 fois baronne, s'il vous plaît. 4 fois baronne. Mami Beyou, je te fais des gros bisous. Maman, il a une tapée, c'est bisous et belé. Mami Beyou, en tout cas, gros bisous na yo. Gros bisous na yo, surtout à tout le monde. Ya Béa Zakari, ya Nanga ya Moté, ma ya passe pe à bisous. Je te fais des gros bisous. Ya Béa Zakari, je te fais des gros bisous. Maman Yuda, la grande sœur. La grande sœur. Na bengo belle-sœur. Titi na montre des gros bisous à toi. On a peut-être ce qu'on va bisous belé belé mon nene le roi yé moko donc til Makenza mal dormi. Rendez-vous quand on a février, on décale tout sur là qui il y a le les abus à l'oblige en train de mettre on qui a côté Makenza mais tata a comme ça son na ma pe na boni mona ye. En tout cas na yesu to solo là. Batebele ba bengi nga batebele ba kobenga na WhatsApp. Ba bisinga ke maman il y a ni tout. Lisolo banda ko betela biso pona batu ya kento batu ya zo batu mita mabo osilisa kite parce que mami le tokata ki biso ka pona mona ngasa ya pipi bo mona ngasa pipi na bilamba bino pe lisusu mona ngasa pipi na bilamba te ba comprendre mona ngasa pipi na bilamba te mona ngina posa sa pipi tango ya sala pipi tala ki otika na toilette mwana zungela bino yazaki sute en tout cas ba comprendre nga eza na mo normal la ba comprendre que ba koko ba ki vacances alors quand on a besoin de ça, pipi, mamie, je veux faire pipi. Et bon, quand on a caprice, on a 3 ans, caprice, c'est normal. Il faut qu'il y ait un peu s'occuper. En tout cas, merci pour la compréhension. La Bible pour nous, beaucoup de gens, mamie, il y a un temps, il y a un temps, on dit qu'il y a un rapport à la bio. Quand on a c'est normal pour comprendre. Bon, et puis c'est vrai que tu continues, mais solo auto solo qui pour na makambu ya kento, makambu ya jalousie, makambu ya haine, bato mite mamabe to so continuer mais ce que lelo na eli bino suli solo moko ya munene vraiment ya kabambi concernant haine wana na jalousie na kento na motema mabe. Avant de côté na profondeur, il y a kento ya motema mabe nde bosinga ke na continuer. Eza na jeune fille moko abenginga bisinga maman il y a ni tout, c'est vrai, on peut ça biso conseil biso ba jeune fille. Que boye tolandaka na biso mais maman talela pe na biso ba jeune fille ba problème motoza nango envers ba maman na biso ou bien envers ba belle-mère na biso. Quand je dis belle-mère ezali moi si ya papa to pe maman bokilo boto bana ninga lingala ke moi si ya papa jeune fille abenga biso nga bi maman natala ko mingi maman na sepela ba conseil na yo mingi et ça la nga malamu peut aider nga mingi en tout cas na zo sepela zo penza mais merci pour comment d'abord conseiller l'émission il faut une inspiration conseiller l'émission mutu musa ko za mona ka atali ça ce sont des bêtises OK yo mona ngo bêtises mais ça mutu musa lobi abenga bi maman il y a ni tout parce que ngai j'ai pas l'habitude de citer les noms de gens dans des émissions na lingate pour na ko éviter ba problème. Et à mon temps, ça maman il y a ni tout. Ça fait 3 ans à Talaka. On a 27 balles nanga bien. Parce que osa modèle pour nanga. Osa exemplaire pour nanga. Nalanda exemple na yo. Osa modèle pour nanga. Nalanda makambolo bakayango. Et denga pe mingi na salini. Na vandi boebe na vandi speli bala nanga. So na posa olamba mo iloko mubo na kema na keko tala. Batakolamba baze belé na boite. Mais na linga mingi ta na taka mama il y a ni tout. Ta on a Talaka yo na mona kayo. Entra o sepeli sanga salanga ka posa na sa nini na tala yo. Denga mingi so na la kisi bino maputa ona komi nango encore la jeune fille ba mesana nga ba bika ke maman epse ngola ta l'africaine na komi na maputa tala ebele tala ba parfum nyoso na nini mami il y a ni to bote mami le tala bana na basa ni bal Chris dit moi je te fais de gros bisous Sandrine dit moi na ba gros bisous na yo ba gros bisous na bino nyonso bato oyo boleka na nzela nanga na cadre ya service traiteur de correction la Providence. Merci beaucoup. Je suis Maman Eliane. Si je suis ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce à vous. Moutou nyoso. Oya kota na ndaku nanga. Pona musala. Après ça, moi, 1 centime pour la musala. En tout cas, na PCA, merci. Nous sommes pas pour la bine surtout place vos allées. Na PCA, merci ming na ba marié nanga surtout il y a 2020. Merci pour la confiance au Bossalingaï.
pour la mariage en 2020 nzamba batela biso nayebi kake ekoleka bien ndenge alobaki mosala ezaka na bakolo nango mosala ezaka deja na makila me songa kaka nini bonne santé nzambe ya nzambe bolingo asali nini abatela biso 2020 koka tobanda kosala mosala na biso ndenge tomesana mutu na mutana mosala na ye oyo yanga ya la providence nzambe nde mutu apesanga ata nde nayanga liboso na bino boye koloba nyonso ezaka na nzambe ka mutu atiaka keloko na bien. Il faut parler de ma part. Naza nanga prophétesse te, naza nanga évangéliste te, naza pasteur te, mais nalobaki émission na ngai ezaka pona kobebisa te mais ezaka pona kobongisa. Jeune fille mo abenginga ayebisinga maman. Ndenge naza orpheline de mère. Naza na papa nanga. Naza na papa nanga. Mais maman nanga asa kufa déjà atikanga dazaki mwana mukila na âge à 7 ans. Ndenge nazaki na âge à 7 ans. Belle-mère nanga, moi si ya papa, ye moutazonga abokola ngai maman. Je suis très très reconnaissante parce que abokola ki ngai bien, na bana na ye, na ngai, asengisa ki biso, abokola ki nga vraiment malam. Bo excusez ngai ya, na moi grippe nanga komi na suka moi koskoso miki en tout cas, bo excusez nga. Na bana na ye, o baza ba demi-sœur nanga, na ba demi-frère nanga nangai en tout cas abokola ki biso ka ndenge moko azaki na différence te vraiment na kokola ba mabe pona été pona bokwami vraiment bien oyo ka bien différence ezalaki te baninga o bayebinga bayebi kutu te ke wana azali mwasi ya papa bayebi ka kaza mama na yebisaka pe na mutu moko te ke wana aza mwasi ya papa bato famille o bayebi baninga o bayebi ba camarade bamona ki ndenge mama kufi ke mwasi ya papa azwa bokoli ngai baza na bango bayebi o bayebi baza mukie o bayebi te nde baza ebele nalingaka pe te nazolinga pe te ke naloba wana aza mwasi ya papa nanga non nazomone mama aza susu te ye moto abokoli nga donc nazozwa ye kaka aza mama et puis abokoli ngai bien abokoli nga na amour abokoli nga na tendresse différence eza kozala te na bana na ye mais mama Eliane ndenge olobaki jalousie olobi kento eye kokota eka atango nga na koli tango nga na koli nakomi mwasi mama oyebi naza mwana mwasi nakomi na 30 ans ndenge naza na 30 ans boye nazwi mutu nazwi chéri lokola mama abokoli nga nabombeli mama te naye koyebisa mama tala ngai nazwi chéri mais chéri wana eza te mpona chéri kaya chéri non eza ki apropose nga libala abalanga apropose yo libala ah bon angi abala yo oui angi abala ngai d'accord asiki ka d'accord ok malamu d'accord ok nayoki c'est bon mon ami bon osolaka sina papa oyebisa papa boyebi mobala basi bazaka na moi soni pour donc ça papa qui papa regarde maintenant tu sais je suis amoureuse si tombé amoureuse je quelqu'un non bah si en tout cas moko excusez-moi moko bazaka na moi soni wana bandaka mingi pa ya maman ezaka mingi moi c'est si maman muto ozokoa sa papa qui papa tala moi na solo na nga expliquer nga ke asa déjà na mutu ele ka vraiment ndenge wana maman wana tango ba yebisi mona na yebisi ka zu mutu mama Kento ena mutu moko komela kinga mama Eliane abi soki pe kento soki to na bise ma papa soki pe mama binga comprendre si muluba yaya donc eza kento wana nde bolba ngape na yo kaka kento okoyanga nwa makananga ba kongo to kabilanda la ngape na landi mena tuni ke kento wana soki kento eza ni balobi elekisi motema mabe okoyanga none la kisini oza munoko polele ngape na landi kaba kongole musa na bilanda la ndati ngape na landi nanga siko yo lobi na olo bango mabe soki pe kento so kento na baki comprendre quand on comprendre moi je suis muluba na yebi Congo te na yebi Swahili mais Congo na yebi te malgré na za Congo par alliance pour na mosa mfumukanda na Congo par alliance mais Congo nde na yebi te comprendre nga kaka soki na Swahili ça va mais kento wana kento baba kento yo peux corriger qui ramène à bosser na c'est l'autre comprendre de kaka ma belle suppose mobile me corriger nga na habite parce que na mon cas na ba commentaire ce n'est pas grave ya munoko na biso ezaki Congo na bien bien ça ce n'est pas grave munoko ya ba embadi so ça ba embadi ozo ça ba embadi ya mami be embadi ça ba embadi on aime no ba embadi am no nga ite voilà to continue somson ngi tozo solo la
oyo pe na abeta bino lisolo api mutu ya embadi boyebi embadi ekolo ba embadi boyebi yango oyo ezaka subile embadi eza ekolo ya ba embadi mwana azosela ke mama asololi na papa po aexplike papa ke mwana sa sololi na ngai ayebisinga ke tala asazwi mwa soso na ya mobali ayenga kosani aya komilakisa mama bouche be azoyebisa papa te oh mwana moni une semaine 2 semaines 1 mois 2 mois oh mwana bime maman mais c'est comment? Je t'avais demandé de parler à papa hein, à propos de mon fiancé parce qu'ils sont un peu pressés. J'ai déjà vu la famille, ils sont prêts pour venir se présenter. Mais ils voudraient d'abord venir voir papa avant d'envoyer la lettre parce qu'ils voudraient d'abord faire connaissance avec papa. Papa a bien notre solo là qui n'est papa a bien le bas qui osano nanu hein, au cause on a au moins tant na yo osana yo nanu donc osano nanu. Ah bon? Nazana, j'ai 30 ans. Baby, j'ai 30 ans. Nambour est comme déjà. Moi, mon boulot, hein. On a déjà 30 ans. Papa, vous avez 30 ans, vous avez un an. Donc, tu peux prendre ton temps. Comment ça prendre mon temps? On a 30 ans. Moi, j'ai besoin de partir de la maison. On a besoin de balancer qui n'est pas maman. Eh, moi là. Il faut respecter papa non? Papa, le bien, c'est là, nous. Hein? Yo mona mabe pona ni papa lobi zela no nano mona vande mona tabi tchan papa bina zela nano boyebi il y a des enfants qui n'arrivent pas à dialoguer avec leur père, surtout les filles hein. Moi c'est ça tabou pour que soit na papa ne va pas la bibali vraiment baza mingité ba mususu bazali o ba osaka mais vraiment baza mingité moi ça tabi moi ça tabi OK asa pe na batata moi cité papa la bango bazaka ka misato papa c'est le grand frère mosusu alandi na mwana suka ba papa atala lobité na kidoko so na mwana suka ba papa ala tata moi c'était ce que la maman pour na ye beka alwa za tata moi c'est amoni monta comme ça papa message za te mwana moi c'est déjà à 30 ans bon baza susu na ba programme ne mona papa te so papa sala li za ta ke musala na ye po sala kana tout ça vraiment mona pesa na papa mingi te aki papa leki a expliquer papa leki problème elle so pas leki papa leki tala ngai na zu fiancé alinga ko balanga mais na yebisi maman lobi nini ke aibsa papa lobi ke 30 ans je suis encore jeune nazela nanga nano naza nanga na jeune na se précipiter à 30 ans papa leki habite tchan nini papa na yo habite na 30 ans na jeune ye papa no abote ki otango zeki na âge ni ba 20 ans d'années toi tu as 30 ans papa habite yo zana no jeune na nengeni moi je vais parler à ton père abi oui va voir mon père qu'elle soit là s'il te plaît papa l'équipe a bien grand frère aïe aïe aux ananda pour na besoin na mona yo OK na kozala aïe aïe c'est que na téléphone te aïe sur place nous boka ba embadi ba rapi ba to luzitu aïe sur place abi grand frère mais oyebi ke libala eza likambo ya chance libala eza eloko eza chance eza pe grâce ndenge nini mwana azwi mobali na ye mwana aza déjà na 30 ans yo kende koloba ke non 30 ans et aza na ye nanu azela nanu abala na siko te profiter na vie azela na ndenge nini papa alobi tiens ngai to solo la kine wapi abi mayebisaki na madame abisaki semeki ayebisaki na semeki asona abi semeki ngai na solo na semeki ngai yo na solo na semeki siko lokola ye semeki ayebaki pete ke mwana solo na papa leki na ye azaki na ye subul innocent semeki pe azaki te ya bito zaka semeki yango ya yo aya to sa nini to tuna ye semeki aya kate semeki aye mobali abengi abi madame yaka yo osolola kina Virginie ayebi soki azwi fiancé nga bala ngai na lobi na yo ke Virginie asala nous jeune ana na 30 ans c'est encore très tôt azela nanu moi si réponse exacte non yebisa ngai oh nazaki na komona mama ko yebiso ezalaki te na banana akozela na kwa mama moko abia ko yebisa bi mama ya bio yebisa ngai nini naza malade te naza na problème te naza na normal na ndako tozo vivre comment oyebisi ngai te oyebisa ngai te ndenge nisiko ndeko nanga mobile zo ko attaquer nga zo bana ngai ke ngai na boyi mwana bala bato tema mabe na mokili baza yoki na personne te na miso semeki alobi oya ngai nano akete
oyo anga na na kete oyo anga za mokolo epa na ye bongo sikoyo ye akende ndenge nini oyebi te ke leki soki abali avant yaya akoma na malchance ebonga liboso nano yaya bala leki akende nsima semeki na alobi semeki makambo ozoloba azela nanu yaya bala bongo soki yaya na azwi mobali te soki etangamaki yaya kobala ntango mosusu na 35-40 ans ye aza na 30 ans na ya bala te parce que oyo ayo na nazwi mobali te semeki abi mais non sikoyo ntango baosola Virginie azalaki te abi mais non semeki naza d'accord na yo te na papa mwana abi mais ye soki nano azwi te moninga azwi où est le problème nga kutu naza na posa bana na ngai babala babanda kobota na bandoma ya bakoko ata soki liwa lelo ye ekei omona sina moni descendance na ngai mokete Virginie akota te Virginie akoti babare likambo bino boyebi kaka ekolo wana ezala mwa hypocrisie makasi ya babare mpo Virginie asala nini ayeba te papa leki asimi nzela na ye abimi libanda yane mpe ya mobali abimi libanda basala nini bake kosola entre frères basoli entre frères papa ayebisi leki na yebi non yo okipe su makambo te nga moko na koswana nani na koswana Virginie mais papa leki est parti choqué komona ke mwasi na bango semeki mwasi ya grand frère na ye ayoki motema pasi parce que jeune fille oyo aye aza na 33 ans alobaki na ngai abi akota 33 ans kala te ba 33 ans nano abali te eko aza na 30 ans azokende kobala ye asepeli te abi te yaya fa kende liboso après leki asani yaki omona ngo na mboka nini toboyi te onaki makambo ntango akala toyebi yango mpe na mboka na biso na Kongo ezalaki bongo so ba jeune fille na kati ya ndako leki so bana na mobali omona mama o te eza nanu ya na yo bala nanu yo kokende nsima c'est vrai toyebi ke balingaka nanu bayaya bakende baleki bakende nsima mais les choses changent vie ya lelo eza so vie ya ntango akala te vie ya lelo esi échange makambo eza so ndenge ya ntango akala te makambo échange mutu na mutu chance na ye chacun pour soi Dieu pour tous chacun sa chance Virginie ye babari eloko yango a comprendre te ke mama alobaki te papa et moi a dévancé abengi jeune fille na Virginie viens ma chérie papa se quoi annoncé que non maman m'a dit que aux fiancés on va se fiancé et tout qui est fiancé ana posa mon ngai to solo là avant que asanga sa famille Virginie s'est pelée. Ah bien oui, papa, oui, ça date, ça fait au moins 3 mois depuis que j'avais dit à maman, tu m'avais toujours pas répondu tout ça. Moi, ah bien non, ma chérie, j'étais en train de réfléchir, c'est la raison pour laquelle j'ai fait venir mon frère aujourd'hui pour lui en parler. Papa salinene, abombi kakapo, abombi alingite mwana na ye, amona ke, maman na ye, belle-mère na ye, moi c'est papa na ye. Aza contre libala papa meliango papa abombi jeune fille abina api na batata mwasi te naza pe na ba mama leki teni ba mama kulutu awa te ba oyanga penza ba mama ke ba mama kutu baza na Congo alors ye mama nanga abokolinga oyo abokolinga peka bien na linga kene même pas arrière pensée donc attends papa sola kene mama pas azalaki wana mama aka comprendre ke mobala sali nini mobala bombi mwana tikali ka na flou na ye wana ayebika ke mama alobaki po papa abiki mama ayebisi ngai fiancé esalamaka te fiancé esalami jeune fille wana viki azalaki bien na mama wana abokolaki bien ayebisi mpe mpa na mobali neke oyo aza mwasi ya papa alobi eloko te alobi na ye te ke oyo aza belle mère na ngai azaka mwasi ya papa na ngai alobi te na ndenge baye kobala bayebikaki mama na papa mais oyebi bato mosusu baza mwana so aza yo te yebanaka na baréaction ntango babalaki ye mama Bokilo aobservaki mwa makambo mwa neti epai ya mama me abandi mpenza kotyaka te koya mwa moke komonaki ndenge nini yango mwa boye so basali mwa boye basali boye mwa boye nzoka mama wana ye ase boyebi biso basi toka badétective privé toka bata kotalaka makambo koluka makambo mama Bokilo ndenge ka ezalaka eke kokutana jour ya mariage ntango basali mariage baza na ami moko en commun famille wana na mama Bokilo moto abengisaki ete l'autre famille moto invitaki ye aye yo moto abali yo moto abali mais boyebika bato baza pololo bato balinga koloba makambo batate tali bango te
Maman la sali nini moi libala esili nango libala eleki nango mwasi akende na mobali na ndako mais mama atikali na jalousie, mama atikali na kento, mama atikali na haine, mama atikali na motema mabe. Ndenge mama atikali na motema mabe akomi sikoyo komanifeste yango soki mwana bengi mama boni ça va mama tu vas bien, akomi katela mwana ba français, akomi katela mwana ba lingala mwana ndenge nini mama depuis na bali akomi kokatela nga ba mangala, akomi kokatela nga ba français. Sœur na ye obakina na kati ndako bazaki bien depuis ka moninga bali ye pe akomi indifférente. Mama wana sali mama na asepelite sikoyo ami ankome bazaki ne wana abeti lisole pa ya mama bokilo wana abi mwana vraiment nzamba tika bana ete mwa ndiko nzambe penza ya ba orphelin ya solo nzamba za ya ba veuve na ba orphelin abi ke mwana na vraiment mama na etika na 7 ans ndenge papa na ye papa musu basundola kabana basundoli mwana te ndenge bokoli mwana na ye boye na lelo pe mwana ye kobala abota basa bota mibala abota bala ne bela bota na ye bandeko na ye mama na bichancha mama mwana na kufa abi oui mama mwana na kufa wana eza kaka belle mère na ye mama elekeli ye wana ka belle mère na ye abi wa yango na remarquaki moi quelque chose jour ya libala mais na landelaki penza te mais tant que maman na santaki moi eloko ke non oyo aza makila na ete na santaki moi mama bokila bingi mwana mobali mwana yaka na ndako mwana ye ayebi tuni mwana mwasi na yebiseko ke mama wana aza mama neta mama bokilo na ye aza mama mwasi ya papa na belle mère na ye abi non maman mais c'est sa mère abi non ce n'est pas sa mère. Comment ça? Il a expliqué que bah yebisika ke aza mama na ye te mais ça fait quoi alors? Abi non nanga pe kana informer ça fait rien nanga kana informer yo mama kamati abengi pe mwana na mwasi na mobali na ya vandisi bango abi ma chérie biso to yoko bala yo libala ebongaka vérité pourquoi yebisi biso te ke wana za mama na yo te mwana mwasi abi non mama aza mama na nga abi te mais na yoki ke mama na yo akufa atika on a 7 ans mama o muta bokole bon excusez-moi pardon abi mama oui mama nanga kufatikanga na 7 ans mais pour nanga ye asa remplaçant akoma mama nanga de l'âge à 7 ans abokoli ngai avani nanga bien tina ndenge na bali naza malamu na ya alors eza kilo pour nanga pour na kende koloba kiaza mama nanga te mama yo pe ndenge boye bien ngo boye bobetango masolo te pour mama nanga na soko ayoki yango ekosala ye pasi ayoka kinga no sabato ke yaza belle mère nanga non elle va souffrir de ça, vaut mieux garder silence, garder secret ayi bango pete ma bokla bi OK problème ezate mama en tout cas na félicité yo ndenge ke oboko mi na mama bokilo oboko mi na belle mère pardon oboko mi na belle mère na yo olingi belle mère na yo ti libala oyebisi biso vérité te kaza belle mère parce que olingaki là na moi kozaki na bolingo ne makasi yango olobaki te ya bi oui na bolingo na ye bokolanga bien yango na lobaki te sikoyo belle mère obande ko bokola mwana tango aza muki mwana koli mwana bali kente wana siko na biso bino ba haine wana ba jalousie ko bima pona ni po mwana ne ya 33 ans nano abali te aza na ndako mwana wa 30 ans ke ko bala bana pe bali kolokilo po bala ba 33 ans na ba 30 pe ya mwana kolope kilo mwana ne ya 33 ans na bali te mwana wa 30 ans abali maman ne sele motema passe kaka ye moko abandi ko bimisa oye biso ko zola bali comme na jalousie hein so ko zola bali comme na haine na motema mabe okuma kwa attirer attention ya bato babanda kutuna likambo eza ndenge nini likambo eza nini eza ye moko abandi ko beta masolo en tout cas makambo ko bokola bana bato oyo yanga moko ye na selka musala ya pamba kaka yanga moko ye yo 33 ans akomi ko beta masolo 33 ans yango yanga bali te oyo wana bali yango nde pa babi jalousie kento soki pe kento bo comprendre quand bo comprendre nango et côté lié ene kotie na kati ya motema mama akomi motema mabe na mwana oyo ye moko abokoli azuki na âge à 7 ans abokoli bien mwana wana na âge à 7 ans ayebaki kaza mama na ye te ayebiki mama na ye akufi papa na ye récupéré ye abokomi na ndako ya papa na belle mère alingi belle mère parce que belle mère aseki ne alingaki ye yango balobaka ke bozwi epesaka bokeseni eza ya solo kaka mpona libala
mama asali nini ayini mwana ya moninga po ye mwana ye asali nini azuna libala te siko bino bato bosala na mabala bomoni combien libala eza nécessaire botala mama bokoli mwana ayini ye kaka pona nini po mwana abali mama na asali nini ayini alors bino bato bosala na libala boyebisanga sikoyo boloba nanga sikoyo ta bino boloba nanga kaka mama yo teyaka biso bana basi oteyaka bana mibali te loko naza mwasi expérience mingi eza ya basi oyo nalobelaka mingi biso bana basi nalobaka ke libala mwasi sala boye sukola mwa mapeka sala boye estce nasalaka mabe boyebisanga so nasalaka mabe botianga na bacommentaire soki nasalaka mabe bomoni eloko babengi jalousie oke na mokili tour na tour nzambe aplanifia vie pona mutu nyonso ata mapasa babota babimi na poche moko ba vrai jumelle be ba vrai jumeau bazalaka na grâce moko te baka pe na chance moko te mutu na mutu azalaka na grâce na ye o nzambe atie kati na ye mutu na mutu aza na chance na ye o nzambe atie kati na ye et puis soko teli bamapasa ata baza identique eka na eloko moko ya moke différence na bango mona kaka ke oyo aza ntimba oyo aza nzuzi oyo aza mbuyi oyo aza kanko eyebanaka eloko moko ya moke eyebanaka ke so otali bango zolo na bango ekokana te so otali bango te faso na bango kotambola ya ndenge mo te so otali bango miso na bango mwa différence moko ezalaka sepela na oyo ya moninga mpo ntango ekokoka bakosepela nango sepela na oyo ya moninga tala ndenge obokoli mwana wana malamu mama ya kento oyo mama ya jalousie tala bonheur nyonso bolamu nyonso yo osalaki na mwana ntango azaki moke obokoli jeune fille alobi olakisa ye kolamba olakisa ye kosukola nzoto olakisa makambo nyonso me tala sikoyo suka nango obebisi abebisi na ndenge nini na ekotela bino na mozindo ya kobebisa na ye kobebisa na ye abebisi boye jeune fille epai akendaki apambolami akumbi zemi aboti mwana ndenge aboti mwana abandi kosala nini koya na mwana na ndako erasio na mwana na ndako koko ya mobali azosepela na koko na ye azosepela azomona koko na ye azosepela descendance alukaki yango wana ti azwi descendance na ye azosepela na koko ya mobali azosepela na koko ya mobali azosepela na koko encore mona mpe babotekaki mwana mobali papa azosepela na koko mama sikoyo nde pa yakolakisa mpenza ene yakolakisa sikoyo motema mabe yango wana soki aye na mwana mona kaka mama akomi indifférente et pourtant papa babombaki ye boyebi ke mibali balobaka mingi te baza mibali mosusu balobaka kaka basi ndenge alingaki te ke mwana wana bala va mwana na ye papa aleki nde na papa na ye babombaki secret balobaki na mwana wana te bagardaki yango mpo na bango moko balobaki yango te bayebisaki jeune fille wana te ke tala boye non bagardaki parce que bamonaki relation mama azalaki nango na mwana me botala mama oyo ndenge baboti mwana bakomi koya kotika koko na ndako mama azosepela te mwana na na ignorance soki ata abengi mama estce na otika mwana ta na temps te wana place mosu aketika mwana te il faut otika kaka awa mwana azocomprendre te comment mama akomi indifférente nanga boye mama mokomoso ya bisi mwana ya bisi mokomoso ya bisi papa na ye abi papa nazosala kokende otika mona mpo banourrice mo banourrice bamaltraitaka bana lokola mama azosala na ye te mama aza nde na ndako so nasengi kaka mama naya kotika mwana mama azolinga te mama akomi korépondre kaka mabe mama akomi indifférente mama na kati ya ndako alibala esika naza ata nabengi ye mama eloko boye ye walaki kobala ti ndenge obalaki oyebaki te ke wana ezalaka boye ndenge obalaki oyebaki te ezalaka boye akomi tellement indifférente ke mwana akomi kose pose ba question papa azaki obligé ayebisa mwana papa ayebisi mwana bi mwana nga futa mongo pa nourrice même si on a besoin nga papa na bakisa quelque chose pa nourrice na ko bando bakisa tala mama na yo tala boye tala apesi nyonso détail soko yebisaka papa leki na otema mwa libala ngaza na ignorance moni mondongo lobaki papa osali 3 mois 5 euros répondre on peut sa réponse moins favorable ma chérie c'était pas moi j'étais pas au courant mama saki nini abombaki mwana kamwe abi oui ndenge okamwe ndenge na kamwe problème ya mama ezalaki ke alobi ke grande sœur na yo nano azwi libala te yo leki osala obala elle n'était pas contente papa abisika mwana na ye vérité mwana abi bon mwana elekeli ye mpo na ngai na bali yango mama asiliki mpo na ngai libala yango mpesi mama kanda akomi kosala baanalyse yango ayesolisanga su bien te ayembanga su bien na telefone te yango alingaka ata kozwa mwana na ngai te ke avanda na mwana nzoka eza nde mpona boye
mwana yoki pasi, mwana yoki souci, parce que mwana yebisi papa bi papa, oyebisi ka babalanga, na yebisa même pas bango ke ta ye asa belle-mère nanga na lobate, ba yebika ke c'est ma mère. Parce que na lingi ye aboko linga papa, comment maman koko décevoir nga boye. Comment maman koko sala boye. Na pasi wana, mwana kepe ko yebisa mobali na ye vérité. Yebisa mobali vérité ke na likambo na ngito solo la. Mobali alobi, likambo ni to solo la. Abi, oyebi ke ba yebisa ka bino déjà ke maman za maman la nga était tout ça. Toyebi yango déjà, ça c'est pas un problème, c'est déjà passé, ça nango normal, tout ça. Et alors makambo za ka nango olinga ki abi non, le problème c'est quoi ça nini? Tala va yo ya ko balanga. Tala comportement maman, ta monebisa ka yebisa papa ndenge lettre ba ndeko umela alinga ki te le pire. Ndenge na boti, naki notika mwana kuna asepelaka ti. Akipaka penza mwana na ngai ti. Akoma très indifférente. Pourquoi? Parce que mwana oya ya libosa 33 ans nano abali te. Lokola nga nazo chanson na bali mama silika. Mwana pa kokisi 34 kaka na ndako. Nde tolo baboy. Fiango aboti, oya sa na ndako na 34 ans. Belle-mère na mwana ana basali nini bakabwani. Siko tolo bani. Mwana mbanda oyo bayokelaka ata zuwa eza take oyo mama na ye ana bomoi mama nazo tumusa zo déranger yo na kati ya libala na yo ta musola li boyena mobile na kati ya buto alo ngre alo boyena boy popa musu baza ta mwana sa komi mukolo abando tumusaka mobile azo tumusaka mobile bakabwana kala mwana sa kola na ye mazaka na ba dérangement ba musu baza bongo ba musu pe baza akipaka na ye te suka tokaboy na biso na zu mobile nango ozu mwasi na ye mutamutaso avi na kote na ye me mwana oyo asa na mama te mama sa kufa kala ozu na 7 ans ovandi ni banda 23 ans abali na 30 ans asa su mwana yo koyina te asa mwana yo koyina te parce que il faut ko boye tango azaki muke metango yo ozuye okolisi obalisi olakisi kolamba suka nango motema mabe sa nini ekokota yo bongola motema bobongola mitema batu ya kento batu ya motema mabe ba jaloux bobongo c'est ça bomoni jalousie place c'est ça bobongola mitema eza malamu te mukolo yesu akoya ekoyebana te bobongola mitema. Bible na biso aimez-vous les uns les autres. Tango yo za ko yina oya buninga bongo, tango yo zo sepela te, oya yusko 34 ans. To yebi te soki 35 ans na ndako, soki pe 36 ans, soki 37 ans to yebi pete. Mais omoni te ke bolamu yo saki na mwana ya mutu ndenge bokola ki eti azwi libala ke aboti mwana. Omoni te ke tango suza mo roselo su ya minene ya bolamu susu ka pona mwana no bala te akope so vi mulai akoki ko parignon na ba maladie akoki pe ko sala ke azala pe na centre libano parce que ce qui est le mot malamu yo ce qui est le malamu mena suka na ngosa nini obebisi ya monde eza mabe conseil na ngeza ke to bongola mitema franco ayemba soki yokoti mwana ya mbanda bokola malembe bazuwa ya mbanda na yoti ya pembeni bokola mwana yo yokutu mwasi wana akufa mama na mwana na zate yo mutu za mama ebongo o bazaki ozo bokola bana obi oza na bana siko mwasi wana tungisa ko sala nini ososeli kapo kitoko na suka nango bebisi bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Toi tu as bien commencé mal terminé et pourtant mwana wana nenga zaki ne sengo na yo bolingo na yo tala yebisa mutu te ko sa belle-mère na ye à côté de ndako libala bonga pour continuer neka bien au côté pe motema mabe na mwana na yo pona nini oya bali oya te libala elle ka bo grâce elle ka bo chance nana moi te mutabali na 40 abali pe libala moi bien ki toko makasi ya bien pe makasi ko le mutabali ki na 20 ans ko le mutabali ki na 17 ans nana mona te ezalaka nango libala ezalaka pe compétition te ezalaka pe course te na silisa na kosilisa nga lobi boy bino bato bana mabala ba jeune fille nga
boye bakobatela o sikoyo okoki koimagine ke ndenge oza libala na yo wana ndenge mama bokilo na yo akomi montagne na yo akomi moto akobundisa bolemisanga pardon akomi motema mabe bona yo tala sikoyo soki ofandi bien na libala na yo te ntango kobebisa libala soki libala no ebebi ya osani akobeta maboko akosepela alors koluka kopesa ye occasion ya kosepela te kopesa ye occasion ya kobeta maboko te yo sala nini vanda bien linga ye kaka ndenge olingaki babi ke l'amour supporte tout lokolo olingaki mabokelo ndeka napesa ko conseil na telefone abaki continue bolingo linga ye kaka ndenge obandaki kolinga ye linga ye kaka c'est vrai oza froissé je comprends. Mais pese kababi, l'amour est plus fort que la mort. L'amour supporte tout. Bolingo supportaka. Za motema munene. Kanisa ba bien fait na ye. Bola mona ye leke bele. Ko boko la mwana ya mutu. Ezali panango bateza kwanga na madesu te. Soki mutu azui mwana ya mutu ezala mwana mwasi. Abokoli mwana ya mwasi mususu. To mobali abokoli mwana mobali mususu. Eza jete. Surtout ki abokoli yo bien. Ndenge yo mozo sangaki mama bokolinga bia alekisanga kolamba alekisanga makambo nyonso tu zo bolamu wana tambola na motema zo bolamu wana lalaka nango oya suka ezaka nzambe mo muto asani ni moto akosoki pe na ye pona lelo na sukisi wana yango na bike motema mabe futaka te bato akento botika kento soki kento botika jalousie za mabe ene za mabe suko za motema mabe ozo tambo nango za na kati ya nzoto mukomso ya kosala AVC kwa motema mabe moye bimaka pona mutu nyonso mbule betaka pona mutu nyonso na poto hiver tango ezokaka biso nyonso soki baneche ekwelaka biso soto na nzoto mutu na tango nelikambo na tango nango lelo eza oyo mutu akobala lobi eza oyo mutu akobala lelo eza oyo tango mosusu kobala kaka te bénédiction eza kaka libala te c'est vrai libala eza ke mwasi nyonso efa bala okomona mutu akomi na poste mwa kitoko ya monene ezala bamibali mosusu aza na mwasi avandaka na mwasi aza na mwasi neti alingaka te memona mwasi azu musala mo ya bien mwasi akomi bien moko boye akomo tout atolo c'est ma femme nzoka avandaka bien na femme wana te mais tant amoni ke mwasi akomi soki ndenge nini akomi na fierté wana jeune fille kande na biso na téléphone eloko kosala batali bano malamu sambela nzambe luka kimia nde babika luka kimia na mutu nyonso kande na yebisaki yo mpona lelo tosuki wana yo oyo oza kobokola mwana ya mutu mwana ya mbanda mwana ya semeki mwana ya noko toleki na yo bokola ye bien po nzambe nde akofuta ata un jour bolamu epolaka te o mpona lelo tosukisi wana tata nzambe kalusaku muna god bless you mungu awabariki merci na bino nyonso tu bodispose ta mpona kotala mama elia nitu merci na biso tu bosali bopesinga mpe matoi na bino nzambe anibesha nini bana bati bos bye bye